Dieu, que Dieu vous bénisse. Ngako ya bino le frère Jean Mbunga, na yeli soso vraiment tout ce qui m'attend. Pour la suite il y a quand même de connaissance Alpha Voyajaki. Bon en tout cas ça zongi, il y a un soso toyé. Alors pour nous partager sur l'émission la biso ya conseil dans le Seigneur à propos toujours il y a pour étaler na 4 services na biso au tozali komona na lelo. Yango me ambo avant que d'abord tokota na mozindo ya kopesa conseil na biso ko toyi na ngoto pesa thème na biso tokoyemba mwa nzembo moko za mwa mokuse pona kowela temps na kota profond la kati ya enseignement na biso. Tournez vos yeux vers Jésus, regardez sa merveilleuse face. Les attraits du monde s'évanouiront à l'éclat de sa gloire et sa grâce. Tournez vos yeux vers Jésus, regardez sa merveilleuse face. Oh, les attraits du monde s'évanouiront à l'éclat de sa gloire et sa grâce. L'Esprit Saint du Dieu vivant demeure en nous, Seigneur des armées, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te louons, te remercions encore, Frère et Fils, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, dure toujours à jamais. Merci, Papa, pour la belle journée aujourd'hui que tu nous as rendu encore la disponibilité, afin que nous puissions témoigner ce qui est ta volonté, ce qui est ta parole. C'est pour cela que nous te demandons ta présence et nous te demandons que toi-même que tu puisses nous diriger, afin que tout ce que nous allons parler, que ce soit ta volonté. Merci, Papa, ainsi que pour toute personne qui doit écouter ces paroles et qui puisse bénéficier, afin que tes œuvres soient glorifiées dans toute l'extrémité de la terre. Nous te rendons grâce pour tout ce bienfait que tu continues à faire dans notre vie. Par ta bénédiction au nom de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et Rédempteur, nous le disons Amen. Bien, shalom, shalom, peuple de Dieu. Lelo toye lisusu na sujet oyo eza sujet moko vraiment eza makasi. Eza sujet moko oyo vraiment elobama pena mingi te, surtout aussi na bakati église et pe na bato. Eza sujet moko oyo bato alobaka ke non ezali makambo ya Nzambe. Alors ngana bino tokoluka lelo tokota profond toluka to développer sujet oyo na mayele oyo Nzambe apesi ngai pe na mayele oyo ozolandanga oyo ozomonango. Peut-être yo poko ko développer Nzamba ko ko peso lisusu ko aspirer biloko moko ezali o eza profond o ya ko développer pour aussi en enseigner aussi les autres. Ezali sujet o to liboke eza à propos ya ndenge nini okoki koyeba molongani na yo. Ndenge nini okoki koyeba molongani na yo. Yango na beza sujet moko iloba mapela mingi penate parce que muto fini akoyebiso ke non eza makambo Nzambe parce que koyeba mwasi no koyeba mobali na yo eza biloko moko Nzambe mutasala. Alors toyeba que Dieu aza esprit biso tozali na nzoto pe na molimo parce que babi la réalité de l'homme c'est l'esprit. Alors dès que tozala na nzoto to boujaka to simbaka to touchaka to tambolaka donc Nzamba azali na ba moyens nyonso nde babi que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Donc Nzamba na ba moyens nyonso akokola kisayo de façon que pour a guider yo okuta na mutu oyo zali ya yo. Eza biloko tozolo ba surtout ezo aider ba jeune couple oyo ke baza ko ya lobby. Alors ezelo ko moko lo bana ba maman te bozala vraiment déranger te na biloko mseko ba ke peut-être maté ya oyo conseil oyo zo concerner ngai mobali na ngaza boye funa luka pena oyo nga non so bala osobala. Donc ezapo na yo Nzambe achanza kaka oyo ke oyo yo uzosenga na kata motema no oyingo loba nini ke soki mobali na zala bakate zala ba caractère wana kota ba prier Nzamba ko changer soki yo mobali poza na ba caractère wana o mwasi na yo. Donc c'est le Dieu qui a changé kango mutu muso a changé kango te. Donc ils a déjà le reçu bobala na boko ko abana te ko non ndenge na yo keli pena ba conseil pesi boko to développer ba biloko mingi na kati. Ezali comme to loba keza connaître Comment connaître
ton époux ou bien épouse. Alors, on a vraiment un peu délicat, mais tout le sens bien délicat, mais tout le côté développer dans Ngouya ou Nzamba Pessinga, na Maïla Pessinga. Connaître quelqu'un ou quelque chose. Donc, Babi, connaître ça d'abord, connaître quelqu'un ou quelque chose, et pouvoir le identifier leur caractère. Donc, ils allaient le mot pour y besoin de pouvoir identifier oyeba caractère ya muntu, oyeba position ya muntu, oyaza nani. Est-ce que aza pena mobile nanga, oyaza mwasi nanga. Tuloba mingi. Mais les autres côté profond, tu yeba elo ni oloba. Parce que balobi na 1er Samuel chapitre 16 verset 7, balobi l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Balobi muntu atalaka toujours et frappaka na misu. Bien sûr, tu rebi kolinga mwasi kolinga mobali ezalaka d'abord et to kota kana ni lelo moko e frappaka. Peut-être ko frapper yo na kitoko na ye, na modèle na ye, na façon na ye, na lobel na ye, na esekeli na ye, na forme na zali. Ate la CP dans la forme. Ozomon ya nzamba lobi muto azaka toujours frapper na oyazomona na misu. Mais yé atalaka cœur. Mais ko to kota lelo to kota profond to mona libala oyo pe ya molimo oyo pe ya musuni oyo pe ya intérêt to ko parler babiloko nyonso wana. Pourquoi Nzambe akelaki mobali pe akeli mwasi moko pe mobali? Eza ministère moko ezali caché. Pourquoi peut-être mwasi kaka moko et puis mobali pe moko? Eza ministère caché bon. Mais la proverbe balobi na biso, c'est lui qui trouve une femme et trouve quoi? Le bonheur. Ezali c'est une grâce où ils ont obtenu à l'Éternel. Oza grâce moko zo zwa pa ya Nzambe. Lokola pe isengeli pe soki muntu a trouvé mobali ya malamu a trouvé bonheur. Parce que mobali mususu ko trouvé ya malamu te vino pe ezala malamu te. Tout le monde a battu mbazo souffrir na kata mabala. Tout qui va témoignage belé. Alors les appels à moi c'est appels à mobile. Tant on trouve moi ça bien trouver mobali. Donc vous en abonnez. Yango so totali na Jérémie chapitre 29 verset 11. Vous avez botanga muntu za passer pour toujours la temps. So vous en la Bible botanga na Jérémie 29 chapitre 29 verset 11. Voilà dit que Nzambe a un projet où ils a paix et ils ont non à malheur. Nzambe a un projet pour na muntu, projet moko ya kimia. Ils ont un projet moko et za malheur te. Ndenge tozo mona lelo, soki tozo parler ba biloko, tozo tourner na oyo yotali mama balibala parce que tozo mona mabala mingi ezokufa. Ezokufa ndenge moko toza koloba mais ils ont continué. Et puis ba mabala mingi zo suka na nzela. Ya ngoso total ba mama na biso balobaka surtout série ya bana 7 ba série 7. Donc to mona ba mabala mingi déjà ba mama si ba remarquer ki balobi que futur ba mabala na meza la difficile. Parce que ba mona ki na caractère. Parce que na caractère zala ki papa a mis quelque part a comme quelque part dans mususu ba check biloko kolia to ba ngba pesa ombongo so papa talio mbala mo comprendre que to mama c'est que papa lingité on refusé. Mais comment dit ce qu'on a basé à bana c'est ce qui papa meni mutu mwana pele botang papa zotali miso mais papa zotala nga boni. Pourquoi zotala nga bo papa nga funa liake na nzala. Siko moni ba père ba comme on a déjà façon ya ba bana ba comme répondre ba parents bazo banga sous ba parents et puis la forme mando ke ndo na mabana ba uzandenge. Alors tout le cas développer biloko nyonso na to comprendre et le nom vraiment toujours contact profond pena tout la kisake o yaza moi sur ndenge. Pourquoi balobi bonheur et non malheur? Nzamba lingaki biso ke to za na vie o yaza ya bonheur. Et lui koloba mwasi nyonso to mobali nyonso azali ya kobala te. Parce que au moment le loma bala mingi ba jeune ba comme kozongo neti lo moko lo ndi pala mateka ndenge eza facile donc na suna nga mwasi na ko poko boya ndenge to prononcer la ngwana non eza procédure no so to landi ba conseil to pesa le bosso lando ko mona profond ko mona pe ndenge bazolo ba eza loko moko eza penda ya loko ko sakana te ozomona eza loko moko il faut concentrer faut za na maturité tant yozo ngoko na procédure wana parce que ça na makambo belo okuta nango ba circonstances mususu ko supporter te za mbobulo parce que babite que moi si on se zota molanzelo olinga yo zoye omoni azaka mwasi mais non mobali nyonso za mbali nyonso te il faut ni to ko yeba bloko musu na katanga to ko expliquer ya ba bloko nyonso yo to za on a na Jean chapitre 4 verset 7 balobi sur
ya femme azaki samaritain tango amonaki Jésus asengaki mai Jésus ayebisi ye ke soki olingi apesa mai obenga mobali no aya ayebisaki ke non na mobali te ye ayebisi ye ke otuna na mibali 5 mibali 5 wana ba mibali te soki ayiki mobali nyonso akobala ninga obake obalaka oboma mabala mibali nyonso no tuna bango bazana oyo pa aza na ndako wana oza na ye aza yo te pourquoi lobaki ndenge wana parce que mpona koloba ke basi nyonso basa kobala te yango tomonaka okokutana na mwasi mosusu kobala soki abali mobali ta mosusu après 6 mois to après mariage mobali alafa kufa eza mystère moko eza caché na kati yango toyebi ke toblakaka te mwasi mosusu okutani oyebi te baimpact nini eza na kati ya famille wana okokufa lokola je nasi tokomona témoignage mona suka eza témoignage te mais tokoexplike de témoignage moko oyo moto apesaki tomona grandeur ya nzambe ete ndenge ezosala na kati ya moto soki aza motu nao te eza blaki te okosuka na nzela okufa ozwa problème ya makasi yango ke tosala keba na babiloko oyo tozali toujours kosala alors mpona kokota profond ya babiloko nyonso yango tolobi ke esenge na motu ayamba yesu kristo parce que soki totali na psaume chapitre 37 verset 4 balobi fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Sepelisa nzambe et que akopesa oyo eza désir na yo oyo design oyo lingi oyo sepeli na miso te na nini te mais akopesa ya cœur ya bien oyo kokofana na durant toute ma vie parce que omoni libala ndenge tozoloba kosala ngo ko choisir eza oza ko choisir mutu oyo kokofana na durant vie na yo ti suka na yo oyo se epesamaki sur terre alors to blaki te poso ozwi mutu aza wrong aza mutu ayo te okosufri ekokomiso na place okokoma te ozomona yango moni ke tozala vraiment prudent na babiloko oyo nyonso toza kosala afin ke tokoya na motambo na te tolinga ke toaccepte Jésus-Christ na kati ya vie na biso et tomarcher dans la crainte de l'éternel yango ekopermettre yo nzambe aguide yo ozwa mwasi no ya bien mobali no ya bien parce que soko totambola kobanga nzambe te oaccepte Jésus-Christ parfois tolobi kobala na mosusu eza de tobingi spirituel okutela mutu moko aza spirituel aza mutu ya mondo ete ozomona yo lingi ye mais soki oza en Christ mutu wana d'abord ntango botelemi na ye kopresente na yo ekosala baetesele moko akomona déjà oyo aza ennemi akopenetre yo te mais soki otambolaka na kobanga nzambe te donc mutu wana akozwa abomi yango tozomona batémoignage mosusu akekota na kati ya mai parce que aza en Christ te mais soki aza na kosambela nzambe oyo biso oyo aza yo te Saint-Esprit koguide yo olonga pembeni mais soki okopenetre kaka motu mpa oyebi ete ekozala mpasi mpona ke okota na babilo mosusu yango tolobaki na kati ya licece semaine passée outi koleka tolobaki si renseignement napesaki nalobaki oyo ya licece ya 4 hommes donc 4 mibali na mwasi moko topesaki licece moye surtout to répondre sur licece wana eza te mais tokoparler sur 4 mibali na mwasi moko alors tokoparler ba caractéristique oyo tobengi ke caractère eza symbole ya caractéristique donc qui exprime une caractère qui permet de distinguer ya malamu na ya mabe donc bon et mauvais donc ezali eloko babengi eza deuxième partie ya partie enseignement na biso balobi caractère oyo ezali symbole ya caractéristique oyo ezali ke qui permet oyo eza kopermettre yo un caractère qui permet de oyo akodistingue koyeba ke non mwasi oyo mpena aza ngai mobali oyo mpena aza ngai oyo aza nga te oyo aza nga te alors tokoparle na 4 mibali na 4 mibali wana tuka fungula matoi yoka bien place yo fandi place yo zali eza ba sujet moko eza vraiment très grand eza ba sujet moko soko koti pena profond obimisi maino avec l'aide du Saint-Esprit ma sœur mon frère eko aider yo de façon que ozala guider pona mutu oyo kofana na durant vie na ba fi mingi ba mingi lelo baza kolela partout omona mususu atika na bana mususu do basuki na nzela alors tozotuna mususu eza ba biloko mingi ezo parler mususu peut-être bayokana ki bien te peut-être eza na boy mais en réalité la vérité soko kuta na mutu oya yo mama papa okende gauche droite azayo
akokima yo te yango tolobi tokoparle na 4 donc tokoti sikoyo profond mpenza ya makambo yango donc eza vraiment tobenga ndenge eza pena ya koyinda donc eza biloko moko oyo fanda pena oyoka yango et puis odévelopper susu intelligence na yo okocomprendre eloko nini oyo toni toloba awa yango babiki eza caractère moko eza kopermettre oza kodistingue oyo ya mabe oyo ya malamu parce que eza na bato mingi baza na connaissance wana te mais na proverbe chapitre 16 na verset 20 balobi que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur oyo arefléchissaka avant tout ya koagir et avant tout ya kochapa azo réfléchir nani donc il va trouver toujours bonheur parce que nous ba réfléchir ate tango kaka moni mwasa boy atema kamunyoso or faut réfléchir il faut fando permettre donc osenga maela nzambe osenga molimo mosantu et guider yo ozomona alors soko ke pressé yango bikamba pressé esuka pe mabe ozomona yango to développer to mona ba caractère ya mibali wana oyo ya oyo lungi benata mususu oyo azanga te okoyeba ye et puis tokotala tokopesa ba conséquences nango soko moni pena mobali ya jar wana yo continuer au forcer vie na yo un jour conséquences nango ezani tokoparler sur ba conséquences nango nango babika na proverbe que celui qui réfléchit faut réfléchir avant que tout ça likambo pour tout ça là tout trouver quoi tout trouver bonheur et celui qui se confie à l'Éternel akozala heureux donc tant on confie à l'Éternel pesi makamno so pa nzambe okozala heureux yango tomona muso afai na mabala pena libale fali parce que tozomona mabala ezokufa mais tozomona pe bana nzela otomona bakoko bakombe mikolo basembani ozota yo nzoba libala pena elengi te bakoko et pourquoi pesa na yo ozomona eza pasi ya komona amoni tobenga libala bamusu s'en fout na makambo mabala mais mususu ayebi pena yebi importance anga yebi pourquoi nzamba asalango bapesa yango importance yango moni ke tozoparle na biloko mpona koyede surtout nos jeunes oyo tomoni vi ya lelo ndenge makambo ezokota anniversaire azokota na baniveau moko oyo azobebisa pena procédure ya libala alors yo nanga fo toveille toprier afin ke tokwela mitambo wana te alors yango tolobi premier homme tobaki 4 personnes tobandi na moto ya liboso mobali ya liboso oyo babengi alingaka na amour ya intérêt amour intérêt elingi oloba nini donc moto oyo aza kolinga yo mpona eloko moko boye amoni mpa na yo to azotire likambo to nta mosu na mbongo to alingi ashina yo ndenge tobengaka donc alingi na oyo te mais aza na intérêt na ye moko bo oyo azosala mpo na yo yango tomoni ke bajare ya mibali wana oyo bazali oyo ke babenga bango d'abord baba menteur okomona ye na kati ya monoko na aza moto alokuta lokuta na monoko ne kaka ndenge boteni bozosola na ta mosumu alobi maloba misato mine eza mpe bajare ya basi mpo nazolobela de côté donc vice versa donc eya mpe na basi nini doso nalobi na mobali moko nazolobela donc tourne yango na mwasi aza bajare na mwasi yango basi baka ndenge wana mpe mibali baka ndenge wana ntango ozosola na ye d'abord aza moto alokuta okomona bamaloba ne azochange aza kokosa donc eloba pe même na niveau ke ntango mosusu ntango olingi motu na kati même na bafacebook oyo na baniveau batelefone na babiloko na balane na baligne alors faut faire attention okomona motu azoloba pena vérité te déjà oza kokonta ozotala ozoréfléchir ozotala ye omona bandi kokosa yo donc aza motu moko omona aza menteur et puis aza soifé d'argent donc alingi mbongo mingi akoki kosala nyonso mpona aganye mbongo donc quelque chose donc okomona ye peut-être ntango bandi kolinga yo bobandi mpe neti fiançaille ntango mosusu bomona na nzoto te kuona d'abord ezopesa pena ke faut ozala prudent komona na nzoto avant mariage eza mabe wana tozopesa ngo conseil parce que oyebi moto wana te oyebi place aza te bo soki omoni aza lokuta okomoni peut-être akoya ata mosusu yo ozolingi obala mwasi tolingi mwasi un jour obala na ye mais akomi kolela mbongo ndenge kita mosusu mon père naza na mbongo peut-être so ozuba mbongo wana tosali libala banini mais yo oza mobali pourquoi olelela ngai ke ngai nabimisa mbongo napesa yo ozomona ope mobali nasala mpona mwasi d'abord soko omoni moto amarka ndenge wana akomi opesa badresse ya lokuta okomoni mpe ntango mosusu na banini batelefone na ye ezobenga aza kosala basambla omona babiloko moko akini motika ke donc okosentir déjà moto oyo aza na lokuta aza na makambo moko oyo eza nini te soko so omoni jara mobala ndenge wana ma soeur mon frère jara mwasi ndenge wana zala déjà prudent
zala prudent soki oza en Christ eloko nini okosala te ya ye parce que tomoni kolobaka te boya ye okokende na liloba parce que kote ya maloba liloba nzambe kokochange motu echangeaka motu soki aza nzambe parce que balobi na kati ya bible bazoloba ke elia bato mosusu baza pena na sang oyo eza ke ya monguna parce que Jésus alobi bien brebi na ye ayokaka mongongo na yaka soki ayoki mongongo na ye te seka aza brebi na ye te donc motu nyonso nzambe asali oyo ke ayokelaka nzambe soki pena opesa conseil atali pena bi non motu atenga makambo eza pena non efrappenga akoyoka lo akake en tout cas c'est ça vous mati nayaki pena mpona china omona bimisi vérité oganye ye parce que koko perdre pena na nsuki okende na lobo bando te na remarque na bona remarque ozwa temps o remarque oyebise tala eza pena dini te na mobali boyebo soki aza moto nzambe soki a comprendre akozonga sema soki a comprendre te c'est que zolaction déjà mobali oyo aza mobali moko tobenga kaza likro aza menteur ozomona alingi ashina yo donc ozolekisa no pamba alors yango balobi bajara bato marque no wana bambala ndengwana baza bato oyo conséquence yango ezali soki oforce na libala ndenge wana parce que bino basi mpe bino mibali misusu amoni mpena moto asala bajaka makambo lokuta baneme ye kaka no akochange soki tobalani oui soki bobani akochange mais oyebi te parce que dès le départ ça bandaki des gens signe ya malamu te donc eza bajara mbali oyo balanda maintérêt donc baza bajara mambali oyo bazalaka ke akokotaki mari akekotani libala parce que conséquence yango wana ntango yo ofandi na mobala ndenge wana un jour ake komona mwasi mosusu aza na bambongo ebele atiki yo ta mosusu na 4 bana 5 bana akende mpena kokota libala afandi ne kuna mpo amoni kuna eza ya bien to amoni basere moko ya kilo ake na ye donc il faut que oh non à prendre soin na bana aza kuna te po ya azotala libumu na ye azotala ndenge azovivre na mbongo donc toyebi bakategorie ya mibale wana baza ndenge wana kokota mare akoki kosala mpe ya motu mosusu oyo akokopesa na kisi bajara libala wana akozala so boza na fiancé akoloba non omoni tala kaka yo oza mwasi alingi me naa na vie moko kuna na vie na nga moko kuna alingi ke okutana na ye kwa so bosangisi nzoto comme ça toleleka mbongo wana talaka biso toluka vi tosala bamariage soki omoni mobala ndenge wana ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali azali mobali te azali mpe mwasi te aza mobali te mpona soloba na deko te parce que aza motu oyo akoki komeme kosakrifie na kisi donc aza motu ye atalaka intérêt azwi yo mpena asakrifie na kisi abomi yo donc asanfu na vie na yo ye azotala intérêt alata kitoko alia aza motu oyo noku te na kati ya ndako souffrance bana bazosouffrir me yake nolia na barestaurant azolia mpena grand bimbi ya bien epuis azonga kuti bino mpena aboni aza bajara mbala ndenge wana alors soki moto amarke wana faut faire attention parce que soki atindi yo osali likambo wana un jour akute na mwasi aye akotika yo epuis akolobaki natindaki yo na boye te ye sansa azwa mbongo yango omoni premier moto mobali tolobi na mwasi tomoni bajare bakategorie ya bato ya ndenge wana alors ntango omoni moto ya ndenge wana mama yo papa parce que libala bakata yango baloba moto te boya moto yo moto oza sur le terrain yo moto oza na moto wana oyebi ye bien alors faut yeba koluka kodévelopper elongo nini osala alors tokomi na deuxième motu oyo ezali na nini na premier motu so totali na Philippiens chapitre 4 verset 2 et chapitre 2 verset 4 oyo balobi ke tolinga motu mpona intérêt te ozomona tolinga mpona intérêt te donc que chacun au lieu de conseiller son propre intérêt conseille aussi les uns les autres motu wana mpona ye verset oyo ezalaka te donc ekokosala te mpona ye donc ye awelaka intérêt na ye non intérêt ya motu mosusu non na souci ya motu mosusu alors tokomi na deuxième motu oyo babengi amour des yeux oyo ezali ya mosuni ya misu ya kotala donc ye aza motu moko oyo babengi aza na amour moko d'abord amour du prochain eza kati na ye te aza na amour du prochain na kati na ye te donc ye mpona ye azali kokumisa d'abord kitoko na ye matériel titre na ye naza boye naza mwana ya natanga naza kitoko donc aza kosolde koteka kitoko na ye
deuxième mutu mo bambala bajar wana omonta bokuta na nzela bo pa kuta no ashira boni nani o vendre to bakali to ozo débarquer moi si o débarquer mo moi ça débarque mobali te mobali nda débarque parce que jour ba mingi mobali on to tcha mobali boso parce que mobali nda moi ça ngamba te bino botala akana miso mais il y a kana kata motema bozo ko conserver ozo mon mais tant mobali ye azako linga yo d'abord akomi ko tcha ba titre ngana za mwana ya natanga naza boy naza na mbongo okomona ye d'abord aza na orgueil etunda na kati ya nzoto na ye oyo tobi mutanye aza orgueil aza toujours famille aboye aza arrogance donc soupe naza koloba zotala bon eza ba mibala ngo ba jara ba mibala wana baza mabete mususu pa koza orgueil akoza arrogant mais akoko changer dans l'avenir mais bazaba mibali ndenge nini soki omoni mutama kwa na fiançailles bozana ye eloko nga na bosenga na yo ndeko na ngai linga talise lo banzambe soka za muta sambela kate talise lo banzambe toujours eloko nyonso tant yo moni di ekomi difficile faut que na nzambe koza la pression ko précipiter ko keneli balate koza précipiter te akopesa nzoto il faut vous étudier parce que mutama kana d'abord aza patienter. Alors, il faut faire attention. Ce que mon mutaza ganga ibo etucha nangana zodo na kitoko te donc na kitoko so boinga basi basebe. Azam balite. Azam balite. Donc il faut te ce côté azako finir kaka toujours na position na yewana. Même basi mususu so kabali azoko mona za kitoko donc mobala ko sakana te pas za kitoko. So ka sala règle mbala subali. Baza bajar d'autres autres na mobali ko to mobali mutande bakamasi. Alors, tu as conséquence il y a mobile wana ezane. Conséquence il y a deuxième mobile autorobi azolinga amour ya misu. O ina musuni. Conséquence des années. Conséquence ezali akozwa d'abord sans valeur. Donc azo moni de l'autre côté. Au fait nanda ko don neto za tinate parce que azaki to bazana mbongo bazana ne. Parce que oh bible zolobake linga moninga no ko moninga kayomoko. Donc bolingo kati na ye ezate yazoko tala oyo yazali titre nazali donc omona d'abord aza sans valeur ako traiter yo ndenga alingi nsupo okute pe na ni na basi nso ba benga niti bambanda ta mususu azo solana ba donc ça faut quoi yebike na de awe ngati alors omoni eza vraiment malamu te parce que muto lingi ozoe na bakana omona problème. Ce qui problème est arrivé, tout temps sous la bacam sous ce qui aux obotate à abandonner. Donc il est sans trace. Donc à l'ingénieur qui toko à l'ingénieur na boya à l'ingénieur na mbongo donc ce qui au cas faut pas attiquer. Yango moni ndeko nanga mwasi ndeko ya mobali tous à la prudent na ba bloko au mingi tozo sala. Donc à l'ingi à mon défauté. Donc à ko délaisser Ernest alingi. Donc à ça n'importe quoi. Alors si ko yo tangu yo quand même na libala marka ngwala ndeko nanga mwasi. Oko souffrir na fina yo. Kwa exemple mona bato mingi lelo abala mwasi abala mobali okumbala kitoko. Musupa abala mwasi pour mwasa na kitoko. Mais mon soeur ça n'importe quoi zo qui peut pour le biso na tiki etaka na zo mwasa bondeni ndeni na zo mobala bondeni taza kitoko. Mama okokufa. Okokufa. Na mbona bato mi bakufa bazala sama bele. Babala kapona kitoko te babala kate pona banini me babala kapo ete motema na yo na ye bosangisi bizaleli bosangisi caractère bobimisi yango universel parce que caractère omoni eza yo outi na caractère ne pas outi na caractère na famille na ye alors siko bosangisi bolukisi kosala yango universel yango soki alingi yo na cœur te eza difficile pour asupporter yo. Parce que yo kolia kitoko te ofana kitoko te batala kana bizaleli bataka na caractère yo ofana na ndaka libala ya mobala bali yo absolument ba grand mariage mais après mariage mais que nous tala motalela à chaque fois na but na ndako o akebo place mutu bo azubo banona ke na mwasi bo yo mutu za na kinya te o nzamba lobike asala projet nzo pona to ya paix no ya malheur mais yo mutu de pokota libala donc ta malheureuse ou bien malheureux pour moi bibal nsupena donc vie ko mawa trop otali pena boyo mokutu ozorekete toujours ka ba témoignage alors yango conséquence ngana soko tenir na libala nengwana okoza no sans valeur akomono lokwa le mo katina te l'air nyo savoni kotika yo nyo nga abandonner yo moko ti okoma na suka po eza na basa nengwana mibala nengwana
Maman soki yo oza na libala marque na o souhaiter o met la poison o kokene na fer o kena li felo malgré yeba malédiction ko landa mais yo kokende na li felo parce que o sali crime contre yo moko bomi nzoto nzamba pesa yo o kena li felo donc autant mi bomi kutu akuzane tsa ou tchate o mi bomi kutu abio o sali bien yo moko o se débarrasser. Alors il y a un autre qui penser dans le Seigneur, ce que nous avons mais maï na mabondeli, mais maï na mateya teya yeton en Christ. Ce qui a azal brebis à Jésus-Christ, a koyoka oyozali a changé. Pour tout le monde, il peut changer. Ou teya peut changer, peut azongia yo, mais ce que nous avons sauté a changé, a continuer na yo muto yeba. Parce que lui se place entre jeter toujours peut ça penser, oh tout le monde va caractère. Tu es comme la troisième personne, tu le qui deuxième personne, tout le monde déjà deux personnes. La troisième personne, tu parles troisième personne, à quatrième personne. Bah ça toujours va jouer et peu rôle moko. Mais si tu es troisième personne, ça vraiment un moins problème, ok. Au to bingaka, l'amour, l'amour et la compassion. Amour et la compassion, au voyez bandeli moto yo a azoli moi azana amour et compassion. Azali moto moko on a d'abord ba fruit de l'esprit. Ezali toujours na kati na ye aza mutu moko oyo aza pembeni na yo et puis aza consoler donc aza na mawa parce que moni eloko ba ben compassion parce que ba ben nzamba compassion mutu aza na compassion aza na pitié aza na mawa ya mutu to azo mona yo bo mususu moni ta mususu mobali amoni yo akuti yo peut-être mobala atika yo abandona yo na bana dongi ozoko telengana donc bato ba délaisser yo ye kokuta yo ndenge to moni neti deuxième personne muy bien première personne ayaki pale yo intérêt deuxième personne aya teki toko na ye to na bambongo na ye atiki abandonné ye siko ya ye muta compassion soka atali yo atali pese mana bala pete musu na fandi benzambe mabeza wapi akolinga yo parce que mobali wana ngana zo conseiller yo sœur soko moni mobala ni wana kotika ete kubandonné te c'est que azaya yo c'est que akofana na yo akopesa yo kimia parce que oza muntu ba délaisser yo batu ba boaki yo ba abandonner yo ba sentaki yo batika yo mobali mususu a prometaka yo a respecter promesse na ite mais yesiko ya ye aiko construire aiko chao kimia apesi yo kimia mais muntu amanga nengwana sikoyo yo abandonner yango to moni parce que soki na comme na partage na partie oyo un frère abenga inga to sola kina lobi frère yo lobi ke koninga na compassion obi bata compassion mingi bakwela mababe ngabi oui soko landi na ba ten na lobaki na lobi compassion eza libala ezaka bien mais bakwela ba problème parce que mutu ko bala oyebi eke oyebi ker na ete ozomon parce que baza batu oyo ya compassion baza ka batu ko soulager akozano toujours na mawa parce que akolingo amona na souffrance ete et ça déjà une pas bien ce que moi mutano kota mabondeli soko lingi yete sœur kota mabondeli prier lo banza be pourquoi motema nangezo linga moto te tika okoti sana Saint Esprit et linga na linga ye po tana ninga ye lelo ye apangusinga ma ya miso apesinga valeur atinga na miso abatu bakumo benga ngape naza na libala nazo fana bakumo kopesa nga respect ke na moto abandona kinga azwa kinga na valeur ke ye apesinga valeur oyo prier pa nzamba ko guider ko fala mbali wana ko fala ni soki omoni okali kambo peut-être teta mususu na basi mususu ezalaka mibali mususu nya bozo fanda moni tozana monde moko ezala makambo beto toza parfaite omona tanzu mobali ngo akena azoki mwasi moko bo tango yoki ngo ko fâché te ko agir te ko lobate o bando finga e non kota mabondeli soka yona fansi ba papa tala na ita ozwa kangai tala ma oyo monela kingai compassion oyo ozalaki na wa envers ngai opesinga lelo valeur otenga muntu o lelo ba monenga na zaso muntu te na zaiki obota te yo ozwi ngai olobi ke non to fanda mabote ko ya nzambe mutapesaka lelo tala ba place yo ozwa kinga opesinga valeur wana mais lelo soko komu ko zwa basi musuli banda papa eza siko otenga lisusu place nini ezana maloba musoko loba na mobali olobi na ye et frapper ye et changer vie na ye totalement alors yango to lobi conséquence ezane alors na bato balinga o uza bata compassion tu ko pesa conseil soko za muta compassion lingi mwasi conseil nga na ko pesa yo dans le Seigneur
il faut d'abord côtoyer famille. Parce que libala la compassion, ils ont libala net ba papa na biso ba manso ba ndako bala. Net libala ya mwana ya Abraham ndenge abala naki. Eza ba mabala mo ba mama ba lingaki te suka tali famille bi famille za kitoko, famille za ya bien, famille baza pena respect. Donc nakolinga mwana nga akwe na ma place mabete. Il faut ko ya place bien. Yango modu wa mama na ba ndeko bali sa bana bango ndengwana. Yango soko la ni même histoire ya Abraham. Soko tali na nini na histoire où Abraham tant atindaki serviteur na nobala mwasi alobaki na ye a passer na mboka mokote azwa mwasi na po abene faut agir il faut gérer devant l'Éternel que basa mbo ya village moko na azwa bango te ke na village mosusu pourquoi a souhaiter lokana c'est bi basi no so basa ko ba yango moni même na moya lelo il faut tout ça la keba parce que to comme ko bala na blong mosusu non moi parce que ya famille mosusu okota ezamato il y a famille ma malédiction, ils ont famille ma bé. Ou moi on a que contre la place à vous. Donc il y a un gros bilo qu'on est comme pena de l'eau mutu aba la pena talibo. Papa on a donc à tourner la balle miki. Maman on a tourné la balle miki. Donc ils ont place c'était de telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Alors tous à la prudence na blo on faut garder réputation il y a de botan na biso. Pour ba na biso baza na mabala moko ya bien tant so ko kota place oui ya moto bongi babala compassion ba mama ba no sa ndenge na po balinga mwana akene place ya mabete place ya malamu ozomona mais sikoyo bato ya compassion basi mingi bakomi ko profiter mibale mingi pe bakomi ko profiter na sima parce que yebi aza ko muta compassion aza muta mawa même na seli kamboye aza ka muta mawa non sœur frère toke bana loko wana toke bana ngo kuninga malédiction et sopa maliko na ote parce que il y a une compassion il dit que lelo soki na komi boye asukoni nga okomi bien okomi na vie bien au mati okomi bolo komona na mutu o ko no yomo ko no pesa valeur te alokomi na siko madame yaba homme politique yaba musicien yaba kamebele o batu wana ba ko longola na place aux inquiétés siko yo ozwi na profil no bi que même na bali mwasi mbali mususu akosala ngelo mokote bato wana bazaka batama basala eloko te mais yo a plupart tala bato wana ndenge bazala tala bato wana vi na bango ndenge bazala yango moni ke tokeba bavi na bango esukaka catastrophe malédiction na ndaka bango okomona suka ne kutu akoka suka otala na bato na misuki parce que mutu ayeko na mawa afani na mawa yo sikoyo omoni ke no otiki ye aloke na mutu mosusu alors tozala prudent nolenge moko na ba mutu orgueil parce que balobi surtout zoni moi c'est balobi na mutu orgueil balobi ke na verset mo bazo parler sur o babengi orgueil babi que Dieu résiste aux orgueilleux mais à ça la grâce ne ba o baza kwa haine yango babi ke mutu aza na orgueil sur la vie na ina suka ezaka toujours la ruine ezaka catastrophe. Alors yo petan mobala lingi yo na mawana alingi yo na compassion papa mama linga eza libala yaki ngana ko yibiso eza libala na o libala 4e so mtanyo na compassion yango la bina conséquence tango eza nini o to so senga na bateau ya compassion soko dingi mwasi na compassion il faut contrôler famille na ye tango zana na fiancé ozo aider na bobandi na débit bokuta na ye azana bana il faut yeba ba camarade na ye il faut yeba famille na ye o kondoyo ka histoire na ye o ya lobaki na monoko na yo oyo yo zo kana ba camarade na ye oyo zo kana famille na ye et puis na entourage place ya za oyo secret na ko pesa yo pona ko yeba soki aza muto ba caractère okuta na ba famille na bi mwana biso wana ataki mwana mo boboto akabaka ali azana motema moto ebite ne basala ye donc ozo sentir déjà yé pas za muto compassion pour ceux qui aza muto compassion yo pe muto compassion dès que libala wana pendeza libala yo donc cosité te c'est que aza mwasina tonda nzambe banda ko prier nzambe donc c'est kaza mwasina c'est kaza mobile na mais soko yo kelie o ya lobby na batu bazoloba ekokani te za déjà pris banda siko côté ni loba nzambe banda uliko changer mabe wana ekoma malamu omoni na lokuta omoni na bakamuzo kangi na ba blogo moko azo fentaka o ta mususu oningo kabela monte loko tete o kabelete ata great gois donc ezola que ça déjà azam montu moko oyo azam muta compassion te donc soko fana muta marque na conséquence na ye ako délaisser ako tikali ako na pas mususu donc tant ko mona makambo azo azu équilibre papa falisi makambo siko lo bano un jour ko lo bano nini aza pena ya taille na ngate et puis aza na niveau na ngate
mais aza bosana oyo nyonso epasaki. Donc aza mutu babengaka obenge un grand, aza na gratitude na kati na ye. Donc aza mutu déjà mabe yango koseka tozo bana soko moni mwasa na côtoyer tala famille yeba famille wana soko comprendre ye to moni même na tango serviteur Abraham tango mwana Abraham tango azolaki mwasi amonaki caractère mentionné zakini ta d'abord aza respect aza ni donc asantaki déjà non tala nzambe nga guidé si namonaki amonaki non o aza mwasi directement tango kendaki ezaki choix kitoko ozomona donc caractère et joie kana kati tango yo somona ba caractère alokuta ba camarade no bazwa na palais kutu so yo motali na ndako na ye bachami tu bakata donc bato marka nengwana soko moni bango kozana mawanete te ya ye soki a comprendre ako changer ako mosambela ni même à sa hypocrisie mais Saint-Esprit et sonda ko nzamba sonda ka no na kati na biso akola so pena no asaye donc basini oyo to benga na muntu ya compassion yango to pesi. Alors tu comme na muntu asuka to manzo ko chite nsuka ya kati ya obatem na biso muntu asuka o babengi oyo azolinga amour du cœur. Donc amour du cœur muntu alingi na bolingo ya kati. Na bolingo ya kati ogoyeba ndenge nini. D'abord aza muntu mo aza na ba fruit de l'esprit na kati na ye. Okoyeba ye par des signes, okoyeba ye na ba songe, okoyeba ye ta mususu na ba prophétie. Et ngolo ba boy tout en repère cet exemple. Na repère cet exemple na ngai. En tout cas premier jour na monaka maman, la sœur na yaka pa na bango. Kokota na koti toyeki kotala ba bandeko mo wana camarade ya nani ya mina ngai grand frère. Tant to koti to tinda batinda ki yako sombe solo ko abutu kamona mo katinda so. Tant sera yaka komona mona ngai makila na ye engana. Siko ngana na mona ye sous forme lokola mutu moko az étranger na kati ya pango wana lokola za différent na bato. Et puis na mona neti ange donc na ko ba bela ange te alati suki lili mais na mona ikaka eloko mo makila nzoto na ngai ningani na tala epena dotala na ndoti mutu moko neti to sutuki eloko mo boneti o mona eloko mo strange ozomona eza toujours na basini wana ekolakisaka eza biso basini mosusu elakisa ntango na ye na poto tokuta na ye nini te na ye na poto na se ba voyage na ye ntango azwi photo na ngai alakisi mama na bango. Bon, kilo na ngata azwi photo, yaki photo mon passeport, yaka mona kata mokeko. Azwa photo atala, kotala tali photo, abi mobali oyo pe naza mobali na yo. Ah, ma sœur alobi pa mama, yo mona ya bite na mona ite mobali oyo pe naza mobali na yo oni eya pe na ye yo. Ozo eza prophétie. Egoza amena ndoto. Okomona na bandoto zolota, ya zolota yo pozolota ozomona. Donc basini oyo komona bien ki oyo za nina. Et puis, ce qui ont monié, ce que tu as dit dans Genèse, chapitre 2, verset 23, ce que tu as dit tango nani Adam amonaki Eve, a jijagiri. Tango atali kaka lobi, oyo pena, musuni, mukua yangai. Donc, abosani kutu nzamba, sareka sekata, merci nzambe, ataki goshita lo bana nani na nzambe o papa osali bien mais omoni no mama falo sala ya zama mulai to mukuse to azala ba misi donc azala bomoni azala ta mwinzo azala mwamo azala kotota ba mitikola alobaki mote donc atala kisa mikote donc soko moni muto ayo papa e omona basine moko esama mama esalema omona pene koningisa yo alors là ozoyi ba déjà que ni parce que omoni tolobi kolinga na cœur tozolo bango eza un prophète bien parce que eza makambe be eza na kati. Pourquoi tozolo bango ozuka pela mwasi ayo mobali na yo eza biloko nzamba la kisa na basina makambe. So to bina prophétie ko sema na kati église na pasteur na prophète na mutu nzamba lo bana mutu nyonso alobanga na basina na nzambe te alobana na nyonso ngolo bana ndoto na basina makambe bele. Ozomona mais yango tolobi foza na Christ parce que so za en Christ ozotamba kobanga nzambe okozwa mutu nzambe aponelo parce que so otamba na ngona tokuta na makambe bele peut-être mutu sa na professeur okuta na kati église non na monisère faut bala na yo moko discernement te okondo bala mutu mo ba pesio azando kitwa za mutu na misala malamu te
alors yo moko faut yiba ndenge nini kozala nzamba kolakisa tant kozo kotambola kobanga nzambe ozozwa vino mpenza ochango mpena na droitier ozo kotambola ndenge nzambe asengi okomona nzambe akolide yo okozwa mwasi oyo tozwi neti exemple oyo nakopesa bino exemple akopesa neti libala oyo totangi ya mama Ana naasi boyoki mama Ana azopesa batémoignage na site ya sœur na biso oyo telemi princesse Tiffany oyo azopesa mama nazopesa sur mobile na ina mwasi makambo azopase oyo papa nazali na bakisi mama libala wana tala yango eza libala nzambe soki ezalaki libala nzambe te nde mobala na sakufa dès le départ afa kufa parce que mutu oyo balobi ke babalisi bani babalisa ye papa na ke sine na ba monde à ténèbres il faut bana na base ya mai abala ba esprit moko ya mabe basi ba pointer donc biso ko pesa biso ka mwana biso mutu amani kana yo ndobala papa soko za Christ te o aza yote oko kufa okomona pe mibali bayaka na bazokufa yango na biso no dès le départ to sakana libala te okonga mwasi na ke okonokuta na bato mosusu papa eza bafamili basala ba impact na satan akaba bana ne pena na bademo sikoyo mutu amani kono bala mais soki aza ya yo okobimisi na kati wana ndenge mobali oyo pena ya mama Ana aza mobali nzambe asimba ye amona ye abandonner même famille et puis tala même mama Ana atiki oyo babengaka Égypte atiki oyo ndako ya Pharaon papa aza na bomengo alobi non abimi na komengo wana alobi mie na souffrir ke nasala nini nafanda esika oyo ke napesa nzambe lokumu napesa nzambe oyo etalemi mpena ke nakumisa natombola kombo na ye ozomona parce que aza ya makila yango nalobi eza biloko mo faut faire attention na si peut-être omoni babiloko mosusu nalobai na kati soko tolandi na bateme mosusu topalaki soko oyoki biloko mosusu lobai na kati wana eza babiloko moko eza ministère moko eza caché na kati soko comprendre yango mapa okovivre na kimia mais soko comprendre yango te okovivre na baproblème oyo ezali toujours kozala badifficulté yango tozomona bamabala mingi ezokende papa ezosuka miso bazobomana baza kobomana parce que baza koyeba oyo nyonso bakosala te ozomona yango lobi ke tozala prudent parce que na libala oyo peut-être ndeko mosusu atunenga mais mabala mpe bato mosusu mpe ekufaka oui ekufaka eloko nyonso satan abunisaka yango libala satan abunisaka yango si libala wana ekufaka d'abord na conséquence nango ezalaki soki bozali kotambola na kobanga nzambe te yango tobengi danger nango yango wana mais soki oyo moto olingi na kere osala te parce que tolobi biloko wana ekotaka ndenge ekoko tokoti loyenge peut-être okoti mabavi ya masanga omoni masanga eza eloko mo mabe yango na baeglise mingi ndenge bazopekisa masanga la baza mpenza correct parce que masanga mingi bato na mingi na berere asali kamo ayebi te ozomona donc eza na bamaye mingi oyo adversaire akobebisa mais soki bozotambola yo na mwasi na kobanga nzambe papa couple wana ezalaka makasi ezalaka vraiment makasi moko moto po akota akokota te yango ezosengela biso ke totambola kobanga nzambe mpona babiloko wana to vivre bamerveille de Dieu to vivre oyo ke nzambe alakisa biso mbali na biso basi na biso soki olandi parti oyo examiner yango tala yango même 2 fois même 3 fois développer na kati na yo peut-être okofanda obi loko na yo ki na mbela mobali na mpenza na biloko wana aza pena okeye banda kosala prière kota mabondeli mama kozwa mapansa mabe te ke mobali anga te fona le changer non kota mabondeli oyo eza kopesa mingi na sutu na bato na babali te bayeba biloko oyo po ekopermettre bango quand même basa sortir na babiloko mais ezosengaki tambola kobanga nzambe yo mwana oza déjà jeune fille jeune garçon ozokulia so na combien de personnes so sangisi nzoto na osobungisi destiné na ndenge tobisi lisolo ya Joseph soki lelo akende kosangisa nzoto na mwasi ya patron na nde anga suka ozomona nde badessin bato ezobeba yango bible ezopekisa biso nzoto okosaka nango te kodopesa n'importe qui te même yo mobile même yo mwasi ozomona eza teke yo mobile okomi na ndako nonga na patron na mobile naza makosala n'importe okobebisa vie na yo parce que monde eza na makambo ebele et surtout soki eza libala nzambe ezaka libala moko ebundaka trop satan atala yango bopate babénédiction mingi ekita alors tozala desite mingi babebisi mabala bango moko parce que soki aza moto azalaki ya yo papa etumba wana ezalaka ntina suka omona kolonga ndenge tomoni couple oyo tobengi ya mama Anne
yango moni nazosenga na bino bandeko bamama bapapa en tout cas tosala tu oyo nyonso oyebi ke oki message oyo nazosenga bino to aider couple wana na situation baza nango soko oza na quelque chose oyo toko aider bango lokola batiki camp ya satana batiki ndako ya Pharaon babimi na muke o nzambe akobenir yo papa soki oseme na kati wana nzamba kolakisa tala nzambe grandeur alakisi na kati ya témoignage wana moto ba longoli ba trompe nyonso mais aboti kobota azokendo bota bana misusu babimi kutu na ba docteur bazo comprendre te ba poche ya na kati wana bazo comprendre nde nzamba sele ba poche papa nzamba za moto mususu to pesa vie na biso na Jésus Christ vie yango wana soki yo ti lelo zoko terengana yo za ko rejeter Jésus Christ oza muta normal te mais suka na yo okolela okozwa aide moko lisusu te Jésus ozoka Jésus oh papa to saka na kombo wana te ezali kombo likolo ba kombo nyonso yango te nzamba azolakisa monene na ye papa soko ozwi moyen aider famille wana na quelque koza nango parce que nayebi bitumba wana ezalaka ndenge nini bakendaka par-ci par-là batiaka bakale partout po fu bacoince yo po bazozela ye andima oui soki andimi oui donc c'est que témoignage apesaki ya baptême na ye nyoko ya bimangi na sa mai wana oyo azalaki molai akoti na zamba et c'est esprit wana ye wana soki andimi kobala ye aza moto akomuka sa mai alors oyo bakosala na kati ya vie na ye eyebani te mais tant que aza na confiance en nzambe et que mobali po afani na ye aza mobali na ye tala c'est conseil baye nango balongoli batrompe mobali afani na ye famille ya mobali bayini mobali babi pena dongi ye mais tellement aza na mo alingaki mwasi ne dès le abalaki na 13 ans parce que aza ya cœur yango tobi ya cœur na ya compassion baza bato mais compassion bakwela toujours mababe parce que bato balingaka omona komi na katikati osukoli mwasi a rejeté yo akomi no talaka baforme na yo omoni talaka kabona lingaki yo kaka mpona pasi non ser eza mabe frère basi mosusu mpe babalaka mibali na compassion omona tali ye bato to barejeté bazoboya ye oyo bazokritike ye abino papa toya tofanda nzambe alobi nini tobandi kofanda libala lobi mobala na sukwami pa akomi orejete nini ezalaka mpe ndenge mibali mosusu mpe babwakaka basi babwakaka basi alors eza bien te parce que conséquence ya bato wana eza toujours pena vie na bango esukaka mabe do place bakendaka bazwaka déception moko bo na liwa na pasi do bakokaka susu te alors tokeba toyebake monde eza kobeba alors eza parti moko ndolobi ke ndenge na lobi eza mateya moko elobamaka pena mingi te moto akoyebi so kaka non eza makambo ya nzambe parce que eza phénomène moko tala te oyo nga nafungoli yo soki oza susu intelligence oyoki yango okodéveloppe yango lisusu makasi parce que eza babreve oyo biso passé babiloko oyo tomoni oyo lelo oyo tovainki oyo lelo oyo tozovivre yango epesi biso ke tozala toujours plus que vainqueur mpe tozala toujours na bonne position nasi tokomi na biso na fin en tout cas merci na baoyo nyonso basuivi oyo nyonso bayoki biso nzambe apambola bino nzambe amona bino soki boza bajeune naza koprie nzambe ke apesa bino oyo eza pena ya bino donc aguide bino ya Saint-Esprit soki oyoki mateya oyo landa yango développe yango tanga bible nzambe akofungola intelligence okomona okokutana moto oyo lelo bokofanda durant vie na oyo mobimba mpona ozala kimia ozala bien parce que tolingaka nyonso azala kimia parce que ezosala pasi koyoka mabala bato bazobomana ezokopanzana ezopesa pena bien te parce que omonaki ezopesa biso susi yango toujours bamakambo parce que soki osali erreur na kati ya libala okende mpe lifelo alors to répand kati vi na biso na kati ya liloba po ke le jour Jésus-Christ aya azwa biso comme neti bavoleur te alors mwasi ozwi mobali ozwi batela ye alors mpona kozwa ye il faut opesa vino na Jésus-Christ otambola kobanga nzambe yango topermettre yo aguide yo ozwa oyo ezali ya yo nansi tokomi na suka tokosala losambo oyo nyonso aza na nini na liboso écran obi azotala oyo aza koluka mpe kobala oyo aza vraiment na difficulté mais nzambe amona yo ayoka yo soki pene eza libala na yo kolemba te toki témoignage ya mama Ana espoir ezali mabote ezwa te continue aprie nzambe akoyanola yo yango to prier. Seigneur Dieu, nous te louons, te remercions. Nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu continues toujours nous enseigner, nous corriger.
afin que nous marchions selon la conformité de ta connaissance, de ta parole. Merci pour ces messages forts, Seigneur, et qu'ils puissent pénétrer dans le cœur de tes enfants partout dans le monde, et qu'ils puissent sacher afin qu'ils soient guidés selon le Saint-Esprit, et pour qu'ils puissent trouver un bon mari, une bonne femme, afin qu'ils soient errés et qu'ils vivent dans la paix. Merci, Papa, ainsi que pour tous ces couples qui ont dans les difficultés. Seigneur, nous donnons tout en tes mains saintes. Nous savons bien que toi, tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons, que nous demandons. Gloire à toi, que ta volonté soit manifestée dans toute l'extrémité de la terre. Merci, Papa, pour cet message. Et merci aussi à tous ceux qui sont écoutés, Seigneur, qui sont aussi dans les problèmes. Seigneur, nous demandons ton assistance et ta présence afin qu'ils soient errés, qu'ils puissent vivre dans la paix et qu'ils puissent continuer à demeurer dans ta maison et qu'ils puissent témoigner ta magnificence et ta puissance comme tu as fait aussi de grandes choses dans la vie de cette couple à Maman Anna. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Dire toujours à jamais à nous tes enfants. Et par ta bénédiction, au nom précieux, glorieux, victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur et rédempteur. Papa, nous te disons Amen. Bien, tout comme on a la fin, Sharon Shalom, allez dans le tika na kimia, boza na kimia, na sitan de kaki menzambe asali grâce, c'est pour eux. Tous on guérit sous, ce qui nous attend au monde vite, peut-être à contre-temps, mais tu vis dans l'amour de Dieu. Botsara toujours sur la bonne délit, tout puis ensemble, afin que œuvre ensemble et que l'égotion. Na ce qui boye, botika na kimia. Bye.